Koboya te. Na bite ke mama beti kaka. Na bi na nga. Na ndo sepela mingi na mama wana eyembeli na ye ba charisme na ye donc façon na ye na ndo lingango. Donc na lingana ngango tilelo. Mais na boyi batu te. Na boya batu neni batu nyonso basala musique. Eza bien. Reproche nanga no ba conseil nanga no pesa baninga ou basala ngo batika. Binano lata no kaleson. Ah Kalbar est bien. Là, dans le caleçon, ça nous bien la caleçon. Quoi, il n'a jamais moutakala. Habité, on a peut-être, bah, c'est un jour, on a un bon, sopenan. Maman, pour tous vos besoins de décoration, la Grâce Décoration. On a fête la bino ya mariage, baptême, anniversaire, conférence, pas de soucis. La Grâce Décoration. Tozana Suisse Basel. Numéro de contact 0041 78 73 52 224. La Grâce décoration idéale pour la motema na yo pe miso. Ezaka site moko image ya Congo coin et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Niandabou. Merci fidèle internaute, internaute à Mokil Mobimba. Oh, bah, mais ça déjà. Nabiso na www.image ya Congo, surtout na ngamoko la patronne ande na ebisarabino déception za monde na bisote. Et mission Bokando bolelo nde na ebisarabino ici ezongi, malade sila ki musala penza ici ezongi. Tozaka na kati bale, tanto bwaka ndobo oto bimisa ngo to koyela bino botuna nga nini. Badba mituna me mona ngo mikolo boye pona nini eza na wande nzamba sali mikolo yo mais naza déjà na invité na biso ya lelo o tozo découvrir ngala bino mbala moko to yeba eza nani asala kanini ka ndenge zala na bwaka ndobo to pesa mbote la diva la Catalea. Boni. Bonjour, ça va bien? C'est joli hein madame. Merci. Borando bolele pana yo kande to boka ndobo no baki bozi bomona azana ni bo mituna bat bo munu bo mituna est-ce que comment on vraiment Catalea? Ouais, comme on a Catalea, mais vraiment on a ça Mami Kande, mais Catalea ça comme on a la musique. Donc c'est ça. Ya moto yo de lelo ezato ba vraiment Catalea Mami Kande o aza musicienne babi ba donner zo changer mikolo na Kinshasa so oyete na décembre zino luku no raté no ba donner ndenge vitesse ko meli mikolo pardon et puis ba munu ramba moto uta ba clip na TV mais o sunani auti wapi abandi sunzela nini yebisa bisona. Ouais, ngai na pesi no batu nyonso balanda biso bambote belé bambote a trop na pesi vraiment bambote puis ba merci ming na yo moko et puis une équipe mobimba ndenge et nde boluki ngai donc bozwi ngai donc ngai en fait na bandi musique na ngaka boye ndezala kake non tout monde boye asepela na musique le quoi nyonso le quoi baninga nyonso basepela na musique nde babanda nde penga na mona keno. Et navanda nanga namon ke nana eloko mombo tellement na linga pe musique en trop na linga vraiment musique makasi donc vraiment na vraiment fan na musique surtout ya bonne musique donc batutu basala la musique bien naza ba fan naza vraiment fanatique na bango donc ndé ko sala peke tellement que na linga eloko ngo makasi et puis nazaki pe na donango dona banda ko yemba trop donc na yo sana bino oui na chorale pe ka to banda ka bongo ouais biso so to banda so ka bongo na chorale bon dès les bas âges donc il faut zala moi il faut battre mon balandela yo quand des ala to bandika na église et après église ils ont continué ti kino lelo donc la musique c'est trop dit ozaki na yo kaba mbongo na ba musicien ozaki na puis petite ba maman mbiliabel to ndengeni non même pas pour yanga ils a vraiment ils ont le moka yandako ils a te qu'il faut qu'il y ait ba concert OK pas batu boye na bando ki pe ba concert a batu te na ndoko zala pe trop ba maman mbiliabel te na pesi yembo te bisika zali ba mbote belé na maman mbiliabel talaka maman mbiliabel asa maman moko c'est une femme vraiment donc na pesi ba mbote belé asa star na biso mboka star munene donc toko boyate donc na bande ko landa ba maman mbiliabel te petite ya ba sœur mon côté sonde na vraiment na parler na biso
namoni ke non nalinga nanga musique ko banda nanga pe oui nde na bandi nanga pe 15 ans 20 ans bandi musique te kama mo poa bando ça ni ko préparer album to ngo bon sana mungu te bon album eza nango logique mo banzembo ko zana pe na banzembo mais obandi te musique eza ka lelo te kando lobana oyeka mama bolbimba mo bu ondo sa musique te c'est lo mo va préparer. Oui, na banda ko préparer ngo ton nota la baninga pende basalaka ton nota la vie makamde le kara nane nanga pour préparer ngo donc malembe ti kino lelo nde na zabu na salle déjà nazo sa na préparer album nangai donc c'est un peu ça. Pour préparer album toujours mon déjà clip les les keza promotionnel nano. Ouais, eza promotionnel. Clip moi les cas prudence ils promotionnel mais mingi non vraiment elle équité donc et bandavement mingi koleka na zouglu donc style zouglu donc na salima style mo zouglu talara ezala mingi tepe awa na ba kigne basala ngo vraiment te ba cha ngo ma bakate donc ils en libanda na ba Côte d'Ivoire kuna vie na ngazara mporo ya yebi na ba Côte d'Ivoire kuna to mona na vie petit na ngata il faut ça lo boye donc banzela peka ils peka banzela et ça peka teke photo salara oeza musique a bien passé salama na donc biso tout yebi zouglu to ze belé tam tu royer baté zouglu et style moko non non style wana décembre boyo quand donc décembre quand même te la chanson biso to zi ya rozoyo et ça nango ba jour mo yo compter dans mon nango to bomba qu'on est bimité oui mais obima nango déjà awa kaka awa une semaine après nga salelo monde mon pera na batute moka ne bat basala makam na bango obimisi pe non te no facilité o ino na ndamo mo bu tie batu ngasko na za na ndenge na nga ba ndenge ni confirmation que non jour on to somba nga na za vraiment na ndenge na nga kande yo moko kamo ke no bo na vandika bo na bimisi lo mo bu moi je suis comme ça na fonctionne bongo ya ndenge na ngai donc na ya na nga na TVT oui kasiti na za ni na posa ndebo yo kanga na za vraiment na posa ndebo yo kangai mbala moko donc ya ndenge na ngai yoka eza ndenge na ngai na ko sala kande mona batu to monte ke na bimi na nga moko loka grevi futila li bunda bimaye moko ba mbota trop papa donc na bimi na nga bongo donc na sala mangam na nga pe na ya bongo do ya ndenge na nga na ya na nga na TVT on a ndenge nda kusiko komi mystère na ya kana TVT oui bien sûr na ya kana TVT na vandi na nzo loba na préparer loko ya danger loko mo bezo ya na lobi lelo na leki lelo te donc so bo moni nga ya wa na vandi apona yebisa batuke kala mingi te décembre début décembre wa en tout cas biloko zo bima nango mais zouglu ezoya zouglu eza titre kaka si eza nini oui eza titre parmi ba titre na biso parce que non préparer album il y a 6 titres donc eza pe na kati wana maintenant ko ba yo ke toke mama tala 6 titres ko bana na mibalete o mote ke ga sa manga monga yanga mongo am super conseil fo yo kana si c'est bon na yo kada trop na za déjà na mikolo na za vraiment na batu o ba conseil anga mais oui o mote ke no bimisa no mibale voilà no bimisa no mibale lo mo mibale bimawa rumba moko ya prudence et puis style wana zouglu bon batu bako kanisa ngo lokola o décaler o nini donc ya lokola décaler aussi mwanda mo décaler aussi mwanda mo ni do mélanger pe zouglu dans la micro beaucoup qui n'ont déjà coupé sa biso on te mais ça somme comment on peut ça somme ça les belé to somi non des clips to somi mususu baza na kimia bo découvrir nga kala mingi te na décembre kala mingi te na obite nde batu musuba ya musubu no bo batu na basa ka ndenge na bongo bozela moi ou bien né wana nga na ina nga siko to za déjà na novembre kala mingi te de décembre déjà bozo mona donc zouglu ezo na ba parler na bino na ba fiel nani sono défier nani nandeni ndika musique uvandi betango ina TV bitin babeta na ba menga pina oyimba na ouais batutu babeta na bango pe kandolo ben nga pina oyimba na ngai nga pina oyimba na ngai donc ya bon na oyimba na ngai donc mais côté no défier mutute na eka na bonne musique pour ça na nga ka ke no peuple yoka de biso soto nga pina yoka biso tuto yoka bando kanisi banani loko bazuglu yo moko boy batutu na yoka bazuglu ezaf mais beta mpena mingi na kinte na kin pena to côté oui bien sûr bazuglu za ba bilo mona c'est euta ba Côte d'Ivoire ba musbanini kuna na bien vient na za rapport ya yebi donc c'est un peu ça mais eza oui mais na eloko wana batutu bo sepela na batutu
tout boza d'accord na bino toyoka ba rumba danger da toyoka ba rumba danger banini c'est bima bien bien pardon ba disque na yoke là on t'a vocal te ça pète te mais baza calme mameza minene vraiment trésor bibota bota ngoya o manager mamto mona ezaka makambo to do bakasi. Après 2 titres, il a 4. Oui, 4 titres, Ezali. Tous préparé Kabilo quoi bien. Tous préparé Kabilo quoi bien. Tous vraiment na posa. Tous ya pe na babilo msupi asika. Kande zala. Toko beta Kabilo ko zala. Oh to yebi ba rumba bani mais il faut moi eloko mo tamoko eloko mo sika. Ope bat bako tala bo s'intéresser pe nango. Ba tolo bazolo ka ba yebelo kwa sika ngo ina mungongo ozo yemba lokola nani. C'est que somo le biso na la producteur. Non na producteur te. Naza juste ngamoko na bandi ngamoko na obunda na ba propre effort na ngamoko donc non na producteur te ba liboso na ba fait propre na yo moko et ça le somme de bon ça la ka somo biso sto yebi mbongo ekendeko pour on ça là vraiment musique eza facilité pour on ça la ka ta titre moko facile yo moye eza facilité eza facilité. En tout cas, ils ont facilité. Il y a moins de photos de Nzima, pena bateau basala ba musique bien. Il faut vraiment tout Nzima baninga ba grand, batunyo so basala mamba bien ou basaba tiba comment ba niveau photo Nzima bon musique vraiment ça c'est pas facile. Et ça na ba facilité na ba maramsu so za soutenir par boyer par mutuboye mais tant que oza yomoko o bunda na ba effort na yomoko o bunda no ka yomoko boyer ba tu pe ba yebi o terme sous mutumo poko ke tokele pe o beteli pe porte non tu vois na ye na za pour ça boyo sunga ngai pona sala loko boy pona sala na studio mais mutu po aider yo azomona on est mutu musuku to seka donc nazo comprendre ba topé c'est normal parce que non nous ba yebi non ba découvrir ngate ce qu'on a obligé yo sala ngamoko donc atoke pas mutu leleli atoke pas nani intel au monde que o simbi pe ba to ba soutenir ngape bazali bazangi kate ba to musupe bazala oui ba to bien sûr mutu azanga ba tutin mutu azanga ba tuté ba to ba sungi ngai pe bazali mais mingi penza non c'est vraiment na bateau basunga bateau ba eta la pekoto donc ba vraiment bazamité mamalamu pour non sunga donc bata la pekoto emba ngongoni ngane baba voebele nemba baba voebele nemba baba voebele oh ka yo sepe non to kana mungongo no tebi to yemba lokola mama mbilia belo yemba lokola sindi yemba lokola meze yemba lokola lokete la perte to yemba ndengeni nemba lokola katalea nemba pena lokola ngamoko e melina nga so yo kengo kake oya katalea oza intelité oza intelité sentir que zanga ezate ke oyena TV bon ezape mabete mais nga pona nga na moni ke non so na yena mam nga na sala pe mam nga ko copier pesa mabete to copier pe kaka oui to copier pe kaya malamu to copier pour mama bien ils a déjà ba musique bien ba mélodie qui toko tout to yoka donc to copier kaya bien mais ce qu'on a vraiment na ina kinga yo que ça taki yo to karate boyoka ouais mais on a ba tala baba eyo ba yo be grande rabi mais yo pe la patron yo que non sani kuna hein grande rabi mais mais non mais déjà tu moi les cas déjà na c'est besoin na non ndenge moko batu ba mona ngo makila na yo go yemba be batu be ba tala public na ba patron na yo makila nani nango boyo yemba donc déjà il on a déjà beau tchawana parce que nabi ke beau tchaki nous azui tonté batani studio ngongo sek menabe non beaucoup zongi ça wana ba mixage moi ba kida me ba biba yo ga yo penda live te ba yo kaka conseil ba yo kondeni ba yo ka déjà to répétaka to beta pe ba karaoke nous bana Luanda ba yo ki peut-être na nuité ba baza peut-être na France peut-être kuna okeno ko beta soki na Saint-Denis ba maza ko mingi ne yo lobela mingi zuglu pena ne yo lobela zuglu on to ba te o yeme on ndenge ne ko annoncer yo ka ne ko annoncer vraiment ba to kenon et là au moins ezoya surprise ezoya baza vraiment calme on découvrir le mot ya sika et ya voilà na mungo na ye abombi na ye na makamu na ye abombi na ye abelo la desele mambo na anga mote tozala yo to mona en tout cas pour grande ko rotuna et on va zagi wapi azaki na casque te pour tuna en tout cas sino le kuni borando bokra boy mami katale ya yeyo abi abombi ne nyonso en tout cas bobong ça va poche d'ici là dans une semaine car avant sino le kuni akin déjà album les annonces déjà sur le marché des titres on a broté quand CD DVD tonné
Ouais, mon trésor digital, na PC bambo te belé trésor digital, manager nanga na quand même na moi batu pembe nanga. Ba soutenanga o ba zo pena tana bango po ba pesa ngai matoi na bango pe donc ba mi pesi quoi. Na PC bambo ta trop trésor digital de wana ya mamna yi. Kama trésor mais yo mon musique ndongo yebe mutazanga jamais idole. Okoza te na yemba nanga mais mutuki ngani soko yemba na miyo kaka. Oka de bon panani. Idole nanga. Mais na sepela trop vraiment mingi na mama Betty masikini watika biso. Donc na bando linga mera na makasi. Na ndo linga mama wana makasi. Na ndo linga mingi. Ata munga Betty masikini bando kolinga. Belangai bade neninga na sala pote na mona bapasi ya nenge boye libala mama euta na paradiso wameta wasali mobali amoni kaka eloko mosusu ezali kozangai nakokamwa nakotunae nakokamwa tena yoko seke ngai pote nalingi yo nazeli yo papa moni yo donc nalela mera nako mambeza somo siko eza na style moko biso so tozaka na ngo eza ke obandi no ka siko ya wakaka tobi ke la patron na ka moins minutes au côté internet bandi ko boya baton so baza na internet tenga no linga ka ye Chantal Kalim tena pese ka examen siko yo pe to yesu pana yo ote yo ka ma mais bato génération le baza na boy batute non te ko boya te na biteke mama Betty kaka na bina nga nando sepela mingi na mama wana eyembeli na ye ba charisme na ye donc façon na ye nando lingango donc na lingana ngango tilelo mais na boy batute na boy batu neni batu nyonso basala musique eza bien donc musique tout oreille musicale eza ba batu nyonso ba yemba bien batu tout ba yemba bien te so bien ozoka ba mambo wa studio ba futa ki ata mongonga mabe aye ozwaka eza na bien te batu nyonso basali musique o ba yemba déjà ba ene nanga ba bazali liboso na ngai ba o nyonso bino boye bien nanga pe na yebi bango ba yemba bien basala musique ya kitoko donc na olanda pe ka lokolo na bango na olanda lokolo na bomba ba ke leki na bango mo azoya ya na bango mo ya leki na bango ya donc félite za bongo na tekelo banzembo mtatekeli nga banzembo en tout cas na travailler na ba parolier et kande kuma ouais na travailler na batu bazana bango. Voilà. Vraiment félicitations, tout ça au maboko yaya vraiment innovation c'est déjà bon. Moi pondu moi pe mabe lo baba ndeko nanga ba na poto pondo machine ya poto elembisi biso botinda biso ya awa to ça bazo tout na liboka. Maman Nicole na docteur Jafar merci sika bozali na confiance au pesi na biso surtout aussi na maman Nicole la grâce donc la grâce décoration na Suisse na Basel. En tout cas, pour la décoration, ba mariage, ba fête, ba anniversaire, baptême, nyonso, nyonso cette décoration. Confiance quelque part maman Nico Nice. Donc la grâce décoration. Mais tout ça déjà na mami la Catalé a toujours qui déjà rejeté pour l'information les le zara keno disent que d'ici là donc deux titres que zalawana trésor digital nem tabi ma selon moi bien autre canapé et moi ça ce programme sur les années dans trop somba des titres après tout sommes sur quatre titres toto yeba teta na minute penza kosomba defa eza moi pasi mais depuis que décembre biloko ko bimé ah oui décembre biloko bimé bele bele ba obimisa mais toyo karat totala PTV totala bina mi bombela ta moi février eza ta moi Saint Valentin zala wana biso nyonso batutu bazo bimisa katale apazo bimisa en tout cas biso nyonso toza wana on est là dedans on est dans bébé la musique il faut le bien banga ta moi miko tena tikela ba on va bimisa non tout temps on est en yo bimisa il faut tout tana et ça la bien faut vraiment que non pas trop sûr mais là yo ebika tout tana ça ngape bien oyembina banani naimbina na bandeko nanga mibali naimbina bandeko nanga basi donc mingi ngamuko mingi eloko ezobima o forme eza nanga moko il faut bato badécouvrir ngai nanu moko non katalia bangi featuring to basengo cher ya featuring eza mabete nakokana ebandeli boye te mama na bando benga bato boya non il faut no bato bayoka na nga moko nanu nasano eloko mo déjà bato bangi plutôt ko bata masima bato voilà c'est un peu ça
non maman Betty Masikini te kana moi maman Betty Masikini te na binde ke non na sepela rapé na maman Betty on comprend yo moni pe na seulement morceau na oyo mais ça te ke na sepela kaka na maman Betty Masikini te maman nyonso mama Chalamona mama Mbilia Belle dans maman na ngai dans maman et là somme maman Mbilia Belle mama Chalamona bambote belé non ba maman na baza vraiment na ebité bango pe na basali mambo belé basali trop na mboka na biso na relation ni na ba musicien congolais na bien na ba musicien na bien makasta ba musicien ba yaya na ngai na bien Fabrigas na pese bambota trop maestro bambote belé bisika zali brigade Sarbati bango bon moi ba te belé na vraiment bien na bango papa chéri Jibin Piana Kindoki donc rien à dire oui bato oyemba na bango to projeter na deuxième koyemba na bango pe mabetin bien makasi ça nga vraiment plaisir à trop na yemba na papa chéri et ça nga bien yemba na bato nyonso na yemba na bato bato lo siko ba peso confiance nini ba pesa confiance pour ça nga vraiment que bato batala pe koto ba tia vraiment matoi na bango pe koto na ngai donc ba pesa nga vraiment temps ba zela pour ça nga vraiment ba zela lo na ngai kala mingi décembre tozo bazozwa zuglu ezoya album na nga Prudence moi des titres moi zo le kana et bando le kana déjà kala mingi te donc ba découvrir ba pesa nga vraiment matoi na bango yo mo boy ko yokisa biso ma vocal oyo yembi pona yo mo ko poni lo roni bat ba yo kila bato ko kila nga nani tout ça l'émission boto si c'est grand to kana besoin yo kayo clip tangele yo kayo te obi nazo bonde la mami la kataya pona koyemba non mes condoléances nanga na famille ya BCBG na famille ya BCBG Mobimba na pesa mes condoléances nanga na bango et puis na famille ya maître Baja de Baja na pesa mambote et na pesa mes condoléances les plus attristés donc tozala wana toza vraiment na mawa ngapi naza na mawa toza vraiment na BCBG. Oui, bien sûr. Cause à moi, BCBG, ça m'a bétin, et c'est 5 ans, ma case. Cause à moi, il y a maison mère, et c'est 5 ans. Cause à moi, il y a pas tout. En tout cas, Moli Monepe Malakimia, Kingwe Bende, Baza de Bazalo Bito, Zalawana, et Zalononka, Zilana Bissonio, famille biologique, famille Wenge Mobimba, en tout cas, ils ont passé ici, tout ça, ils ont supporté. Tout ça, comme déjà, la souka émission, on a habité Bato Bazo Tala, Kandina Baki, Bapopé, ça a confiance, Nanzembo, Bayo quitter, dans l'album, et Mané, Yomo, 5 chances, voilà. Tout qu'on a un clip, parce que mon on est mort, on a habité sur Azobanga, Batba comparer Kandina Baki, Naba Sindi, Naba Mejepo, Baoni, Bazan avec Mikolo, ils ont un robot batté. Tout le monde la Catalée a bon auto aux zonga. On ne vit pas comme on peut, mais comme on peut, hein. Oui, Catalée à Canems, la fleur la plus rare. Yves Mousseda. Ah ouais, dans le lobby, hein. Longola, bango na mode méchant. Activé, bango na mode gentil. Passo l'anzila. Chérie, salanga bien, on a eu kelengi. Mais ça n'a eu que takanga kuhainga bolingo. Bébé, mais manga na soko sa bilengi motuka na yo. E kumbanga tena do dan ponzo te dingana ningana mwetanga. Mwetanga. Novena finanga ba mune bimina zoto chérie. Kotisanga tishkoto na lidusu na litoyo kwanzanga. Steve Kabwelu. Betanga place la lingi sanga nzoto yo. Betanga lokolela seko yele. Patrick Bologna. Fidélité plus tendresse. Oela kanga. Netika kanga kilibanze te. Etelema. Revi salanga bien pona yo kelengi. Les sénateurs Paolo Tedilou, juif noir. Bébé, mais mangana soko sa bilengi. Bine Sangila, Vicky Mandombele, la patronne. Papa Etienne, Espace Billy, le gouverneur André Kimbuta, Kinshasa d'abord. Amas Latan Amazon. Petite sœur Fidélité plus tendresse. Etika kanga kilibanze te. Lokola nzeto yo. Billy Moucheni, lokola nzeto yo. Jackie Chan.
basaka bakataka te. Hélène Kalema mama na Bianca molobeli ya Griffin lobela eko mama liye bolovenga bien mona yoka sentiment desene onexetakanga kuhainga bolingo bebe memanga na sokosa milengi motuka na yo ekumbanga tina dodan ponzo ningana mapenga etanga lafona finanga bamune bimi na zoto sheri kotisanga tishikotona lilusu ya litoyo kwanzanga betanga plakenga ningisanga nzoto yo bendanga lokola elastiko yelembi fidélité plus tendresse oyelakanga netikakanga kilibanze Honorable Adolphe Mouzitou et Maman Chantal Mouzitou jipe onyenze Jipe Kambaï les boss Mia yose les nobles papi boto Naël Gambwemba petit aboulé même avec un miroir j'ai les fils de te partager Elvis Ouala Digital Congo Adolphe Mute Bachilamuna Mowe Tiambutu pedimo priorité zayo na code la route ya bolingo na biso sanga jela chevi bebe resi epeli ata roulage akopekisa te Tiambutu pedimo priorité zayo na code la route ya bolingo na biso sanga jela chéri bebe resi epeli ata roulage akopekisa te frère Momola frère Matambanga on ne fait pas l'omelette sans casser les œufs Matane Roka Christoka Diaka Maria Pespirita c'est la priorité la biso sanga jela yo krevi bebe resi epeli ata roulage akopekisa te Antoine Kaousi L'humanité te sourit Joe Kamana l'ingénieur du 21e siècle Alice Kandé Héros plus dollar Kamboura Moninga na yote Siambiangani Maître Mariquette Moutinga Naomi Kandé Monté sans hydroquinone Studio SD Record Ingénieur Simplice Jazz Mundela Zokelo Zua Ozo Leke na Maele Georges Moleka Simpaba na Lemba Olivier Bata 5 étoiles la Faza Eric Bongo Tiki Muluba Yabalumanisha Fortina Njembo Fortifort Palace Tawaki Mwanga Tembo Ilanga Ibet Masewe 4 pounets à réserve biloko biso bikongengaka bizali walote eloba peti ya boule Rebecca Nganga Un jour sans te voir c'est mal de sa soleil Les coqs chantent sokelelo yoki nalakosoka wapi mataka tembo na ngai mami kataleye il extra boutique extra boutique mama ma fidèle pour se commander toi qui me portes en sudédo toi qui m'alita toi qui gouverna me prenait pas Alice Mwaka Mama Plata Mama Tete Masala Mokonzi ya 4 chemin Tonton de Zamba Oni basango ya fight business Eme funga Bana kaimba bana kipiti mbote na beno Bana Angola Kwa Angola kwese nuli Bukafungu kwese nuli Moyo wenu Si pour certains la vie leur donne sa raison de pleurer. Avec toi j'ai sans raison de sourire. C'est pourquoi que je t'aime. ezaka site moko image ya Congo epai ya la patronne babi la patronne
Yvonne Niandabou. Voilà, nous sommes de retour. Batbaoki Prudence. Mamie, Batbaoki Prudence. Oui, il y a un mot qu'on a signé, Prudence. Album, non, comme on a déjà Prudence. Album. Donc, titre vraiment phare, et Prudence, il y a un. Oyembi. Yo, kit. On insisté trop. On insisté trop pour les camarades tant qu'il y a un déjà. Notre yemba anze mo beti na si bat bayoki batona ma bayoka. Basa bango mo bayoki basa bazo batte baby kena yembi. Baby ko yembi mais Prudence a eu mon composé mais koko il me lève son sur la micro te. No yemba il fait le thé. No yemba quand il a auto expliquer que non na koye pa to yemba bagamba guitare bilon so ezali to yembelo na biso. Donc tolinga kutu tunaimba ngo please kutu mona ote babimisa ke côté mo mutakala ote mkolana ke no yemba sonde no basaki boete. Voilà, en tout cas mon bobina mutakala ya mabe totikango nzoto na biso eza sacré photo bomba nzoto surtout na public. Donc baninga o babina mitakala na ebite pourquoi babina bongo baluka nini. Donc moni no so boyar babi ba chanter no so ba bongo sa tuli na quartier abi na betaka bongo na s'exposer kaka. Non même par exemple on likamba tulate isa wa salango aibi pourquoi pas salango. Aibi pourquoi salango. Donc très proche nanga no ba conseil nanga no pesa baninga o ba salango batika. Bina no lata no kaleson. Ah Kalbar est bien. Là dans le caleçon, ça nous bien la caleçon. Quoi, il n'a jamais mutakala. Habité, on a peut-être eu, bah c'est un gars jouant dans un bon, sopenan. Mais il y a ma bé, il n'a mutakala. Puis bah ça me sape bah me sous, tu comprends, hein? Pourquoi? Pour nous robiner mutakala. Donc il est côté. Donc là t'as nos Kalbar, bah ou abina mutakala on a conseillé. Ce qui est pour naïe moi lingo abina mutakala, abina a continuer. Mais pour le quoi conseil, pour na conseil na pc abina ne mutakala tela tani Kalbar. Donc Kobala pasi. Banane, ba chanteuse. Ah, kobala ça, mais na yo kapé ba tumsu ba bala, mais kobala pesa là non obligatoire te. Mutu na mutu mo ebi kamni non sala. Kobala ça passe te oui. Tumsu tumsu ko vana binga no bala nga sikote. Ba tumsu ba bon mingi pe ba bala pété na comprendre pété mais eza choix mutu na mutu. Kobala zo yozoki, nesika yozoki. Mabale yaka nango. Yo no bi eza likamba mutu na mutu ebi ke no bala nga te. Na bala mais eza batu nyonso te batu musu babala mais ye bananga te batu musu pe babala na bango mutu abala te nzoka chanteuse mo abala na ye azena ndaka libala même sukara boye bate batu ba découvrir te eza mam na ye moko do vi na imo kobala ya mabete photo bala titoza basi donc suka pe ba babala te suka babala ka ba lukaka libala male mbeya non ba relation na yo na bande ko na ba copine na otoloba ba génération moko ba génération moko ba fio ba imbara relation na ibonté na ibi vraiment bonté na ibi ba na mona ba imbaka ba na mona ba ba imbaka otangi imbaka ba tutu ba mo monde ba imba na mona ba na TV do ba vie na bango relation na bango ezate na ibi na ba pe ngaite mais quand même de toye bana biso on peut voir bana ndeni parce que bandi musolo ko ko po benga te ser na nganga pe na banda mondo yo zaki te na manonga moboy mais manonga conseil karaté ya nzelo zo pona tala biso nde basala biso tango zo tambola moi mo panzo keba te na evitana nga pe ko sangana na nalinga osama mnanga mo po bambe conseil to evita te ebele basangana to monat basangani pe babandi bien suka nango déjà suka nango mabe suka nango asalinga bo azwelo bo azwaki bo nalinga nanga bongo te nalinga nanga ko sala mamne batinyo so sala te nango sama mna ya ndenge nanga moko et puis ya bien nango sama mnanga propre koza ba relation de eza non nature nanga non nazana na ba camarade te nalinga nanga ba fite nalinga nanga ba camarade te parce que koza na ba fille koza na ba ninga eza nango ba problème nalinga ngote donc nalinga kosanga moko travailler mingi donc vinanga nango menango boy na ndaku donc kimia ba fille ba ni surtout ba fille ba télé ba oda ba bima pe ana déjà yo ebikaka ko éviter na ba vina bongote te ba kisi ali kama mutu na mutu vraiment mamba kisi to kota ngote ngaye Mathieu Mundabi mambo yo mozo yoka en tout cas katele bat ba hotel ba mtuni album etika na déjà 4 titres bakoko ya oyemba bakoko ya mwa mabanga to ezandeni mingi penza yango wana bato baza posa to yemba bango to bwaka bango baya na bango to yoka bango so sili no koteka tendeni o do prêtre moi pesa ki mbongo baya
mutu nyonso aza mposa mutu nyonso aza mposa na yemba ye aza mposa na dédicacé en tout cas ya na ye abenga trésor digital akobenga na numéro 09 98 0144 97 donc so abenga numéro wana ozwa biso na bandeli 09 98 0144 97 so abenga numéro wana ozwa biso et puis tosolola donc neka elekeleke producteur surtout bato ka basunga bato en tout cas pour ça na bango vomeza makasi mingi sikonga na mona na kin basunga bato baya te baya sima balinga toujours ko ya sima osali be fort no yo mo mangamno yo mo kwa le mutoye mutomo yango pe muninga pe no beke no to kumba mabongo loka na kinya po mutoya po producteur aya il faut yo nanu bato ba producteur mona nanu lo mo bo yango muninga pe na sala bongo na ya nanu na bilo na ngai bato ba monango donc so ba producteur ba ya vraiment ba ina za besoin na ba makasi concert ya kalaming te na décembre déjà donc bozaka programme Mami Katali a trop surtout comme la suka émission batunyo so batalio na Luanda batalio monde entier batalio ti ana ota biso na Luanda na petit plaisir ngo sa ba téléspectateur non bon na personne ba mbote belé na personne mbote belé na papa na ngai Grevi Futila Liebo zolo ambwa ba mbote belé pa na e na pesi ba mbote belé na ambassadeur monsieur l'ambassadeur Azmak Aziz Makukula donc na pesi ba mbote belé et GG Matari ba mbote belé donc bino boyebi boza biso boza ngai donc ba mbote belé place boza puis ba merci belé na ba soutien na bino na mamnyo so bozo sala donc diki muluba na bosanité diki muluba sarate quoi wana batu nanga pena donc na ebité quoi et puis merci ming na yo et l'équipe Mobimba. Plaisir ezaki ya biso ya yamba Katali ya epana ye en tout cas alobi akoka koloba soko za lezi komi tongusate babi monoko lobaka mingi betaka pe kala libaku numéro eza wana mpona basuggestion na bino biso tosuki awa merci na bato nyonso balandi biso merci na Fabrice José na Luanda merci na Mathieu Mundabi merci na Grand Zoko merci na Zino Lokuni tozozela yo kaka na décembre merci na bato nyonso balingaka image ya Congo so totika kombo na okala yo mo rappeler biso numéro eza wana merci na Hervé Lola merci na image ya Congo Mobimba merci na Mami Katali ya merci na image à Congo vraiment merci na Trésor Digital et Manaja Tokabwani Maman pour tous vos besoins de décoration la Grâce Décoration na ba fête na bino ya mariage baptême anniversaire conférence pas de soucis la Grâce Décoration Tozana Suisse Basel numéro de contact 0041 78 73 52 224 la Grâce décoration idéale pour la motema na yo pe miso